Capage TV. Capage TV. Quel piano otika na Sony, quel piano zaka na kindoki bino boye bitenga na obetolo masola quel piano ngana quel piano to sambela l'église moko bakanga ndoki te mazalo kola bandoki parce que to sambela l'église ngana za chef ne to sambela pa Emmanuel Dodi o mato ki ta stade tonda ngana chema boko na nga so stade tondi te bakatanga maboko to kato to lano na mabalano na machete ala ngana machete bakatanga maboko na yesu na chema boko na ngana ndimela wata ngana ndimela goga yango moni tango wata lobaki a obeta stade na zayi muta liboso na to moni banderole parce que na yebi ke wata otonde sa stade ken piana azana poma mutu sa ke bien te ken piana ngana to sambela église moko et pas ya Emmanuel Dodi ngana za mu continuer l'église ngana za représenter ya prophète Emmanuel Dodi na nenga braza ona mito wata za gloire wata na makamu il plaît qu'il neige so boyongo mutema so ive na biso wata telemi gogan muto ate maso azate donc tant yeda temi si mandoki c'est que mutu fa palanga OK yaza le roi Poutine on a minute mutu to ba pour mandoki so meki sata dekwe. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Secret nangai ezali Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro yango gamme oyo ata bébé ya opakola oyo ezali mpona teint métissé neti ngai nasalela yango bafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma lokwa mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa monoko te Rude Beauté ayebi biso oyo toye ala mama na likambo bino otala bakento mutu akoso te babiso ota pembe avant batala na lelobano ota biso na misisa donc zéro kento oyo omonaki batache moko esali ngai ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergique te donc nyonso eza naturel omoni sa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé ya opakola nazo recommander bino ba gamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te. En tout cas bosela Rude Beauté ana ba produit malamu pona loposo na bino oyo zona pona ba kento surtout nazo meta c'est botala aranga bomoi déjà ba kento ezate ba noir ezate misat na ya musona likolo na tingani kana Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. C'est moi, Koffi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oeza 12T, Oeza 13. Neo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Jacques Pemba.
Elade Guy Noël Ngoya Charisme Elodie Charisme Boutique Aloha Nathalie Bouba. Papa, au redezo yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki? Koko te les awad. Mbote na biso? Mbote. Maman Kapache. Yo posa. Ah na au redezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba ebisinga sérieux za makasi hein. Ezapi na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te au redezo ezapi na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition kitoko. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Papa bossa de l'euro. Na bossa ni. Livraison à domicile. Nandaku na yo. Na ba petit colis. Ba eko tike la yo. Presse ezali. Bino moko boyoki. Soki monique na famille bozala kana bata mabebi loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bakeko tike la yo tina porte ndaku. Oredezo soki yakate kongwe ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifwangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany sur Orge. Maman Kapache, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Eloko nyonso esalema na liloba bambisi na mai banyama mpe na zamba kasi mpona moto yaya na ngai osalaki renio na molimo mosantu na yesu masi libanga la talo boke na ngai na elilingi na yo otibo nzambe kati na ngai otindi ngai na konza na se na moye yango nalobi osala nyonso mpo na ngai yesu motema na ngai afandisama na kimia eloko moko te ekolekela bomoi na ngai etanke naza na se na mokili oyo yesu. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Bienvenue dans votre chaîne Kapache Télévision. C'est bel et bien moi, votre humble serviteur, Robert Diani, le wanted de la presse. Toujours dans le cadre de la promotion, pour tout ça, pendant la période, il y a promotion héritée Watanabe pour un concert. C'est la pénale le 25 décembre. Ah, on a un zungo, on est quand même un zungo, on est un biso, et on a un biso stade de martyr. Toujours dans le cadre de la promotion, pendant tout ça, ah, on a en plein stade de martyr, tous les fans, tous les délégations. Oh, ils ont des partout pour par rapport à grand événement au Betama le 25 décembre, stade de martyr et héritier Watanabe. Il y a des musiques derrière la caméra. Les lots sont parmi les banderoles, les bosso, il y a Mambawata. Mutu pena matin ba banderole mutali bosso ba banderole matina braza et matina ki toza pena ensemble na ye président Papson. Okokota na yo président Papson. Neli. Kitoko. Bienvenue hein. Merci. Ukatisi lelo kaka to yaki de mokala. Ouais, vite fait lelo. Akati mbangu lelo po lelo toza lundi. Donc ba billet de GE donc na moni longa ba billet faut la kaita. Pour na s'organiser. Pour le billet déjà c'est bon. D'abord, il était président président les amis de Ouatta, El Brazzaville, donc fanatique tout ya Brazza, il y a coordonné kuna, il y a géré kuna, mais na Brazza Matisse ba banderole belé. Ouais, na Brazzaville sur côté déjà na entrée à beach à Brazza, moi déjà ba banderole héritier. So des gens qui dans centre ville au Monango, na ba boîte ils ont combo ya danger à Makas, on a banderole héritier. Ils ont na Brazza té, to m'a dit que na kina na changu so y na entrée à Bekatef, na entrée à Kimbuta, ou y na ba mikondo na ndenga ba kati vraiment to m'a dit plus de 200 quelques banderoles.
Si l'organisation est de côté de nos fans, vous s'organisez pour un grand événement. Pour tout le monde, sentir bien les fans, sentir bien les présidents fans. Ouais, organisation pena est super. Batutu à Braza, tout ça la listing tout ça là pour na bateau baroya. Donc ceux qui nous amba sungi, donc examen 10 sur 10. Maram tout aux autres tika maboka nzambe pour nzambe ne makambo. Mais organisation ça 10 sur 10 et ça pena très bien, très super. Au moment na bagné na délégation au ya ou ta Brazzaville. En bref, ndé na zabo sota na simana au mon vice-président les amis de Ouattara Brazzaville, troisième vice-président. Il y a d'autres tika là pour la mobilisation. Il y a arrivé à Toto Yatembe le 17 décembre. Pour Bissotoya le 17 na Tongo. To sangani na yena bateau ba ya avant mbalamoko aéroport. Donc délégation pena Brazzaville ya pena le 17 ah na Tongo. Délégation est le 17 na Tongo plus de 200 personnes. Tant comme le 17 62 personnes barozonga les restes baotika la pona ati le 25 pona bao musu baza kuna to kosanga na susu pona le 24 poto ya lisusu on a dans la charge à président Papson non c'est la charge à président Papson donc to goza la plus de 3000 et quelques mais oui que moi nungu za mirmir ils ont habité batwando la pena pour fanti ya ba billet pour fanta ba billet ba tumse banda ya avant bino fanta ba billet ba en retard est-ce que billet côté kama oh batakuna basomba ba billet non faut ça clair ba billet te kama tende ni wata sangu tamagambo Toto Yatembe yende muta simbi magambo na minute yo qui plaît qui neige magambo ezala bien magambo tout ezala nzambe biso yo aba na nzambe na ki boche na disposition ba tout 80000 billets boche 80000 billets pour année fait boche ta moi 120000 billets boche 80000 pour magambo ba billet nde to solo na CG Chali biso tozawana pour la stratégie au moins to bimisi 80000 billets pla B ali zano à l'aise ko banga te to ko lo ba secret na TV oui bigana bato musobe ba mitema ba ba sali ba ko ya pe mutu mo somi 20000 billets kenango aki apo bomba kaka biso to teka ba billet to retourner sa stade point barre donc yo soro na mutema mabe na yo etali ozo coach la biso la biso to teka ba billet to retourner sa stade o mato ki ta stade etonda ngala chema boko na nga so stade tondi te bakata nga maboko to kato to lano na mabalano na machette bala nga na machette bakata nga maboko na biso na chema boko na nga na ndimela wata nga na ndimela goga yango moni tango wata lobaki obeta stade na zali mutu liboso na to moni banderole parce na yebi ke wata otonda sa stade ndenga lobaka obeta fiki na beti fiki na buki fiki ndenga pa lobaka obeta stade obuka stade obuka to tota stade pe to chamo ba pine to pousse ngo pembeni ma stade pe chikicha chacha fongo la babi aussi des fongo la boke pesa moko chebe bo pesi we c'est normal pour wera na jibe bangonde ba perte bangonde ba père talaka bangonde mutu ba non sans ba lobaka non wata azali tour de contrôle à sa dernier fils et ça va grâce sur le lot wata zui récite et ça bolamu ya wera na jibe d'autre part ouais c'est normal sur 5 ans on a invité ba tout bana changu surtout changu pena le 25 décembre rendez-vous le 17 décembre bana changu bana masina bana mikondo baba su ya la team wata za la kuna basi la team wata ya njili basi la team wata ya mikondo basi la team wata masina beaucoup tokuta na biso tu na aéroport njili toke yamba hérité wata na bena ba mise inde ti pullman de tika ba pemi wana et puis le 25 décembre on est sur tokuta na pena awa maman na likambo la stade de Martyr ah babi hérité wata na be akana batambongo ebele azana ba tete nai azana ba jida sa mbendenge so mais la landi pena Nathalie Ken Piana abi Ken Piana oui bien abi bataba fali ba sommet ba billet bato kona concert a fali pour bébé tamé na stade awa bato ne ba sommet ba billet hérité wata na bébé faut batune ba sommet ba billet est-ce que ba tête na yo wana na ba jida sa mbendenge so na bino wana ba ko somba ba billet te omoni Ken Piana na ndera mabete bon toza famille Ken Piana aza pire aza massa mais Ken Piana mutu esara bien te oh bato loka ba tete ndai baza bato mo bazo mériter ba valeur ebele yango moni goga totorinyo atembe tanga sala ba bon Ken Piana aza na problème mutu esara bien te Ken Piana ngana to sambela église moko et pas ya Emmanuel Dodi ngana za mu continuer na église ngana za représenter ya prophète Emmanuel Dodi na nenga brasa Ken Piana mutu esara bien te
ndoko mona Ken Piana aza mutu mo bazalo kwa ndoki po ya lobi est-ce que ba tete ndai wana ba kosomba ba billet papa omoni bato ka ba tete ndai baza bato cha tembete ba billet ngi bandite ba billet bandi omona mam tete ndai osala po tete ndai ndenga zana ki pleut qui neige o mato kita osomba bata ba plus de ba 50 000 billets tete ndai fa a relaxer ke ya za makambu po ninga te atika makambo po za makambu na ye po so teli wata so teli atika ngo pe ako ça peut wata soni po otika te otika ndeni to ndiba de makambu wata ye makona ba album nyos bato abi ke tete ndai muta wata obeta stade siko otika ndeni otika ndeni tete ndai osoma ba billet nde ba vente bandinde lelo lundi comme vente bandi lelo lundi siko to tala ye Ken Piana na biloba loba ba presse za bino boza ba temo boza bomona makambu tete ndai osoma ta plus de 50 ou 60 000 billets à part tete ndai tozana ambendenge so demi-die le coup wana fona longano linette yem to charge bana braza nyoso bana braza ko ka yem to charge na na lobi na yo demi-die ambendenge so le coup na lobi na kanga data lelo ngana ye pona confirmer makama ba billet na moni ba billet ndenge na osonga Brazzaville lobby na écoute na grand prêtre mbendenge so demi-die na mupanzi na yeto na Pavi Hollande le conseil spécial chargé de la sécurité Pavi Hollande donc au mona mbendenge so osoma ta ba 30 000 billets to ba 60 000 billets c'est des décats wata zana bataje batala batuloko ba mbendenge so batuloko la ba tete ndai maboko bangi les moyens ntamati ba banderole na kini le roi ya zati papa TV za radio totolo bebelete ba billet bandi soko mona soko ba scénario soko mona soko ba scène enfin bana ba bengo tete ndai acheter plus de 45 000 billets ba scénario na ba film pona bana chango acheter plus de 70 000 billets pona bata braza o mona ba mbendenge so wana izolo mona ba scène c'est Ken Piana otika na Sony Ken Piana otika na Sony Ken Piana zaka na kindoki bino boyebi tenga na obetolo masola Ken Piana ngana Ken Piana to sambela église moko bakanga ndoki ndoki te mazalo kola ba ndoki parce que to sambela église ngana za chef né to sambela pa Emmanuel Dodi to sambela l'église moko tout na Ken Piana président Papson c'est mon ami c'est mon frère ngana za représenter Emmanuel Dodi na ndenga braza notre prophète à solo Kenny a muta lo yenga zo comprendre mama lo baté azo comprendre te bon ils appellent promité à lobby tozela ba billet bandit yo zelo monde oyo kaka déjà ba billet est disponible partout na ba boîte nyoso ya ville ba supermarché kin marché nyoso et puis na ba point de vente tout monde peut on a pour ça billet na pour ça contacter biso ou contacter biso kana numéro za affiché wana so on a pour ça billet même ça on m'appelle de porte en porte so on a pour ça billet bengi biso na numéro wana bo ya pena na parler to ticket lieu pena ba billet na yo donc ba billet comme déjà disponible ba tout va s'inquiéter qui pour na ba billet disponible ba tout va s'inquiéter pour na mama no pona conseil héritier Watanabe yango wana kutu déjà awa ya jo musique na mbiso ko benda mo pena ndenga musika pano munene zotala biso la ndenga sangana te tala pano déjà mati déjà concert déjà bien côté communication pe makambo qui est bien to travailler pena pona marketing et puis communication et conseil héritier bana kini bo banga te boya pena concert awa le 25 décembre na martyr awa sécurité vous allez assurer makambutu et vous allez assurer jo musique pena zo illustrer biso pano pena wana ndenga musika pano pena héritier Watanabe batu balela ya héritier Watanabe pano ils sont matés mais en fait pano yango wana non batu baso comprendre te biso za na organisation wata aza muto yo atangi aza muto mayele asala na organisation zali pano yango kini mobimba pano ya wata ba banderole ba mamuto za carré c'est ce que matande ko na le kabwe na moni na scène wana ba mata pe jo mesi ba ko illustrant po na moni na image wana ba ko illustrant pe na ne ba pano ils sont mata moni ka nde zo loba 2-3 jours ezebele na peso ka 2 jours o benga tete nda son plus de 60 000 billets tete nda ba ba tchela bango tembete o benga ngo ebisinga ambendenge so son plus de 50 000 billets baza batu mo bana makambo baza na gloire wata asoutenaka bango so tel album tout ya wata yemela bango o mato kita fo basala ngo poso basala ngo te so pa bango c'est obligatoire donc quel siko ayeba kinde siko façon ko lobate donc lukinde ba problème amona mamna donc yeba Ken Piana akomona maramna biso da natangi komono yo zelo mona mamutete na osala zelo mona mamujidas ambendenge so ko demi-die le coule zelo mona mamba maître kazi ba kosala ba son éminence ba lettre trésor simbi maramba kosala ba Omar play yo mona ke wata pena kana ba Yannick Kinia millionnaire en box na pese ba mbote belé Yannick Kinia yebi pena cheli bana changu 10 000 billets déjà lobby kaka to vendre déjà appelle le côté Yannick Kinia 10 000 billets Yannick Kinia
aza moto biso to négliger te mwana chango ye to zaka na ndenga chango azaka kuna na ndenga frigicide prête na ndenga mukete il y a charge à plus de 10 000 billets si on a minute ça m'a mauzela te pas billet de bandit to comme so tala ba billet pené zote kama na point de vente banani baninga wata posali kama stade des stade photo buka c'est to tonne sont na plus de 160 000 personnes pour wata za na makambu wata za na gloire. Vous comprenez? Parce que la différence avec Fikine, tant de bangolais babetaki Fikine, tala Fikine na biso. Au moins na Fikine na wata elekaki. Donc il faut que stade pe eleka. Wata za mutu ya bato, mwana nzambe. Donc boza la kimia siko ken piana, aotika na Sony po azomona siko ndenge ba prêtre bazaka na wata ba osoma ba billet po ngamo nanu. Apasa ngamo. Yo mo za pato. Po ngamo no osoma no 10 000 billets nga. Nga Papson. Nga. Na osoma. To filmer bena to gitana ba caméra. Lobino ngana kosoma na lobino ngana kosaka te. Oh, mais nga mono ndé na bona sala kati. Yo kasinga ndé na bona ndé na je travaille. Nga mo pena no mutu naza na charge ya kozwa bato tu ya braso ko na bango king. Et puis kobo sana te mutali boso maitaki ba banderole. Mais nazo biso ke wata za prêtre azana na bato yo baza na makambu baza ba prêtre ya ba prêtre. Bato ko ba tete. Ngana yo kele ken piana mawa na bi masa yo na yo comprendre que mutu ne ça va bien. Vous comprenez que yo zangi ndogité. Vous comprenez? Ba truka ba tete ne o mega zela kaka ba biye bandit. Bandit lelo lengi ba biye bandit. Zela siko yo ka son. Ya tu misiko illustré so ba point de vente c'est la place to teka ba biye teka mana ba sipena ba na Coco Jambo ezali na Olive Verte ezali na Pullman ezali na Béatrice Hotel ezali donc ba boîte tout ya ville wana ba billet VIP ezali et puis na ba alimentation kid marché nyonso na Kinshasa au kuta ba billet puis biso mo fait to teka ba billet so za na posa billet bengi biso kaka o za na posa billet bengi kana numéro eza affiché wana na C wana o reçoit pena ba billet donc to sauf pena inviter ba tout venez nombreux soutenir votre artiste héritier wa dana be Père Noël na ko ko solo mo lindulo eza musique batangola ba oya bata braza bazoya bata poto ba oya bata frigicide ba oya bata turki ba oya bata partout bagabo bani bazoya badani sandu pe ba uta ba Chine vert ba oya ozo comprendre sikoyo ezalo ko mo concurrence mo loyale siko to tala ba nani baninga wata ya solo batangola ba e combien bata braza ba e combien pesa makama bomba tele to ya batagaba ba e filmer te feza radio te batagabo ba e combien to tala ba nani pena baza ba vrai ya wata futo la kisa bolingo to la kisa wata zana makambu pona minute wata zana gloire wata na makambu qu'il plaît qu'il neige so boyo ngwa mutema be. Mais apparemment babi bozo bomba trop stratégie na bino bolinga koloba trop te bo inviter ko zala banani podium est-ce que bat bo zala na set na pelouse wana na benga pelouse bozo lobate wana na benga onzo ba zo nzombo to se voiler face te concert ebeta magi fali pour mutabeta concert avant bat tonaki penati na pelouse est-ce que bino concert na ye est-ce que bino pe bo za pelouse be moni biso toza ba responsable oyambi responsable muto oyambi aza muto avage trop. Président Papson, le président qui voyage beaucoup, même à la confinement. Donc, il y a mis responsable. Fallait à bête qui concerne les félicitations, et les gars qui bien à ton concerné, il y a yé. Bisso peut au bête concerne Bisso, et les gars bien, ils ont la danger, ils ont la sécurité, à danger. Bon, vous comprenez ma campo, Bisso, tu as plus de 5000 personnes, oh, bah, ça, sécurité. 5000 personnes, à part, bah, oh, bah, ça, on a volonté, oh, bah, ça, sécurité. Ça comptait la police, ça comptait sécurité, ça comptait bobo. Donc 5 millions de volontaires, volontaires, tu as 5 000 personnes, tu as aidé Wata, tu as sécurité. Tu as un problème, mais il faut identifier bien. OK. Tant tu identifies tu landel, ça peut être vrai à Wata. Tu as Wata, ça la sécurité, soutenir artistes. Mais ils sont fan calme. Au moins la vie et bon nga muto aye tam so salaire à salimabe o ya na sima moi sala mabe ezate moi salaire ezate ko comprendre ka ya fayaki bo ya salaki bo biso to sabo pesa la bien ko ba no to ko sécurité ba to bala la pongi sécurité za kitoko makambo za kitoko conseil rebeta ma kitoko wata oyemba. C'est ça. Tu vas t'envoyer pena do ressentir. Vous mettez la pena c'était goyé on a makasi. Tu vas t'envoyer pour ma conseil beta ba doyer inviter. Ba inviter ba sala ni. Ba sala playback. Des ba DJ kana ba. La non abete playback. Ce qu'on penise à live pena na studio. Live pena neto na studio neto yo ka pena. Te wata oyemba. Wata pena oyemba. Wata oyemba. Boko mona te wata oyemba na ba musicien tout ba ozala wana ba ozape chance. Ba obima. Les gens nous ont hérité de la musique à Congo.
ko cha na place ni héritier musique ya Congo wana na oloba nini bakolo musique ba wira ba JB bakolo wenge ba bi dernier fils héritier bango mo mutu balobi yango ba bi na biso ke no tour de contrôle so na cha na place ni yende mutaza héritier ya musique ya Congo soki wata te na obisa Congo jira sa yemba yo yango te loba sala rien je laisse foutre na PCP mo héritier wata nzambe ya musique ya Congo soki wata te na obinisa Congo rendez-vous important le 17 décembre retour ya ba musicien le 17 décembre le 17 décembre toujours na délégation ya ndambo batu ba kotikala na ndambo tozonga na bango to ya le même le 17 tous en a troisième vice-président na yaki na ya kotikala double boss d'office na sima na yona bomone yazo tikala pona ba stratégie pona ba mituka pour biso na braza to ya photo ba mituka ndenge zalaka pona stratégie pona cortège quelques-uns ba décider ba binde to le 17 biso to tikala bango ba tikala biso to zongi na ndambo le 18 après to komo ya le 24 délégation nyonso le 24 donc banda tongo tipo ko ba délégation boyaka et boyaka so nzamba sungu to ko luata plus de 200 canaux. Ok, d'accord. Donc, comment on peut faire fin à entrevue na biso babika rendez-vous le 25 décembre. Rendez-vous le 25 décembre na stade de Martyrs. 9 jours ça va porte poelele ba to bani ko kota billet ça 2500 francs congolais, $100 VIP net biso ba VIP $100. Biso beta ba concert yo felete. Oyebo so net biso beta ba concert. Mais le qu'on appelle le bama. Nzamba pa mula wata. Le qu'on appelle le bana toto ya te masala orchestre ba concert to héritier beta na kininga na kota na tira kota concert mo felete tanga représenter héritier na braza président Papson mutu tout na orchestre yebinga na mukolo orchestre mais na tira kota felete donc wata beta ba concert yo felete fiki du kutu kako fiki nyoyo billet pénété comme to ya na 7h bato tout batonda na fiki mais ba mbwa ba yala ba joka ba bimisa biso ngazi joka la bife voyons bien au président Papson na nera mabete aux allons libanda après partout va au kota bilo va autorité les autorités après au kota là to comme quand libanda wala wala bachaba mbwa moi faut sombara bien bacheba mbwa au kota ndenge nini so liba soyo faut on la bien mbwa moni au koti choisate mutu to somba billet olela la billet de somba billet mutu to somba billet donc wata azana gloire azana makambu bato bazo comprendre te munu wata azana gloire azana makambu ezatana ye ngana loba mingi te mana siro na tshema boko na mibale soki concert o kingano yo ki boye ba katanga maboko mana siro ke stade e kotonda stade e kotonda ngana kwaka na wata yango mona ki ngai na ndimaki tongo wata loba ma stade mbala moko na tshebanda andimaki pona yebi na kwaka na ye wata za musique wata roza do talo bozo mo roza do kipote mais on a goganza mo on a tembe tour de contrôle donc rendez-vous le 17 na bengi pena bana tu bana kin bana changu bana masina bana ngalema bana yolo bana mikondo bana maluku bana yolo place na zalaka to za wana pena bana kitambo babise za wana bana limete bana yolo au play au chaba biso wana 10h to pena aéroport bana kisenso ba mise tina pullman donc sécurité aux la série rendez-vous boya pena le 17 aéroport le 25 décembre Soukana Likambo Soroza Ranelo on a Père Noël le Père Noël non na mutu Soroza la ranani no yenango mouchora pembe sangate mouchora pembe sangate toujours mouchora pembe la nenga likolo bana tu ya wenge mouchora pembe sangate tokuta na pena awa le 25 décembre en plus c'est leur bien jour on pesa jour vena biso grand prêtre Noël ngaba botama donc to fêter pas anniversaire à to célébrer anniversaire le roi de la forêt et ça la paie bien et ça la bien makasi donc c'est ça donc nga étant que presse na pena journaliste na soutenir bato ba sala ba action bien ba on so ba beta ki to soutenir bango donc je suis censé ko soutenir héritier ou atana bela
pour un concert le 25 décembre. Et puis surtout songi na makila wenge pesa na kati. Donc il faut soutenir pour ça pour comme na soka bambote na yo. Nga ko na pesa GM Masolo, DJ GM Masolo na pesa bambote belé. Depuis Brazzaville DJ GM Masolo wana pena mutu nanga. Ouais bambote na pesa na grand pote mère na DG Gidia ka mère à Palais. Mère na solo na mère lobby. Ouais mère à Palais bambote ko tozali na bosanité double boss Joe fils Mwanza. Vice-président tozana ya otikala. Na bosanité GM Masolo premier vice-président Tour Eiffel. Na bosanité petit sœur na Rit 100 kg yo rande na ibsa ko petit la pongi au vager za rondima au président Papson. Petit Namso Chimène Chilele, Bambota trop, les amis de Ouatta, Brazzaville, Bambote. Excellence, ambassadeur plénipotentiaire. L'ambassadeur plénipotentiaire, maître Christophe Muzungu. Ambassadeur Yabatu Nyonso, ambassadeur à Motema Malamu, ambassadeur à Boboto. Nzamba Baxelayo, et Belé, l'Andengozo soutenir Batu Nyonso, Naebi qui est jour wana, au soutenir Biso, pour na Maramwele Malamu, na Peso Mote Belé, na Bossanité. Son excellence. Mais c'est le ministre Jean Wimvunzi. Il confie à au grand frère propre. Bambote Kotozali, na Bossanité, le gouverneur Gentini Ngobila Mbaka. Na Bossanité SK, na Bossanité. Levim Pai, assistant, il y a un rappel, gouverneur. Levim Pai, il y a un bandal motivé na Sima. Levim Pai. Na Bossanité, c'est la mission Charles Mbutamutu, force du nombre ya Tchango. Koto Boza Bambote Belé, Biso tout Sima, grand prêtre. Totorino ya teme, héritier Watanabe, je suis jeune, je suis hérité. Petit nanga Isaac, moi na mokonza mokonzi. Grand pote mère Angel Ngoyi, Bambota to. Merci beaucoup en fait et bah tout haut bah soutien Hollande biso rendez-vous à Moko le 25 décembre à Wana stade de Martyr et puis le 17 biso tout dans l'aéroport carnaval inde na ba musicien si place to sur na ba to tsiki ba ngo après le 25 décembre si go wana nde mwana na wata zu stade a choka na pine na o na pine na yo ka longo yango to bombi yango keke ba me mango penalty to ketike lango yangiama to bombi yango ba fan tout hérité Watanabe et puis ba billets sont disponibles na ba supermarché Kin marché en plus je confirme à Souka qu'il plaît qu'il neige. Ouatta za mwana nzambe stade etonda. Bo sentir Ouatta. Bo comprendre ngana ndimelaka e. Bo ndimelanga. Ba billets sont déjà disponibles dans ba supermarché tout dans ba boîte tout na ville. Ba tout ba même ba tout ba na posa billet au bengi biso ka juste na numéro ils affiché wana. To ko biso place billets otika ma ba billets otika mana Coco Jambo, babiézoté comme les clubs, babiézoté comme na Serail, Lounge Club, na Olive Verte, babiézoté comme Spirit Club, babiézoté comme et puis na ba point de vente tout. Merci beaucoup na batutu ba soutenir biso. Dani Chan nous le seul unique chinois congolais. Yé na ba na commune qui na payé ba billet belé na moni. Son éminence maître Kazi Congo ini ba bandero les omata ba boza pena tellement nombreux ba soutenir biso. Son éminence maître Kazi pena za wana ba bandero les omata babi rendez-vous le 25 décembre pena pour notre concert ya hérité Watanabe biso tout. Photos à la pena a to soutenir la poule, to soutenir artiste na biso. To za pena belé na moni Omar Play Lix Amboga ba bandero les omata. Armée rouge va au stade pe baza armée noire va au stade pe baza rendez-vous le 25 décembre bango vena baza papa le 25 décembre makambo ezali le binet toujours trop le barara ya Gogan donc ils sont déjà télémi nous soir au thé mazaki OK so ive na biso Ouatta télémi Gogan muto ate maso azate donc tant yeda télémi si manoki c'est que muto fa palangana OK yaza le roi Poutine on a minute muto toba pour mando ils sont meki satade que dans stade aux atombés. Merci beaucoup Joli Lunga pe bana njili baza wana je suis Joli Lunga fondation Tike donc tout ça pena wana Philippe Tsumbu masa nanga Arsène Mbiki masa nanga na pesa bambote belé équilibre. Ouais, équilibre toujours. Merci à toi, héritier Watanabe, le boss live. Quand on est au PC, c'était le jour où on a. Ils ont maman un problème grave. Talaka, merci à toi. Serge Konde équilibre. Ayambi biso na kati ya lopango tonyatiango meto buka ezala kutu plus que makasi. Donc au mona ke note maka mususu. To tindika biso mo ba pine na teke ba maître ya stade de Martyr armée noire ne tombera jamais la force du progrès. Kitoko merci beaucoup. Merci Pena président Papson to vidéo na biso. Pas to vidéo ba staff tout ebi ke no ba staff na staff tout ba soutenir Ouatta, ba staff tout ba soutenir Ouatta. Les amis de Ouatta, les combattants de Ouatta, ba Spiritas. Le 25 décembre. Spiritas Pena ba
Spiritas Foboya. Pour staff tout bango tout global, bango tout Spiritas, les amis de Wata Braza, les amis de Wata Lubumbashi, les amis de Wata Angola. Donc tout Babéré Rouge, bateau tout bango tout. Donc rendez-vous le 25 décembre. Ciao. Merci. Capage TV. Capage TV.